pati yengo azakondima pati nete yengo oyo pati yengo moindo azana pati yengo azakondima pati nete yengo oyo pati yengo Matondo mingi na bino bandeko balandi émission Bayindo to telema nde na ngonga openza toyebi lisusu bozwami penza ebele na banda kuna tina ete kozela émission pe kolanda émission na bino Bayindo to telema ndene makolo malelo to kobeta masolo kolandela mboka Congo température o mboka Congo azali kolekelela nde toyembi moko ya bakonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine na kombo ya Fomokusu kia munzala pana na ngola nde bango nde bazali invité na biso to kosolo na bango na makolo malelo Fomokusu mbote na biso mbote mingi ndeko tambi elongo pe na bandeko balandi baso na bisika biye bazwami Fomokusu tozo lobi bozalaki na mayanga nya munene penza na temple na bino epai wana bosangisaka bangunza banso na kati ya mboka Kinshasa pe na bandimi na bino to ba fidèle na bino na kati ya religion africaine mais na kokamwa tomonaki papa Verkis o azali auteur ya nzembo o nzambe na komitunaka a rejoindre bino na etumbo bozana ngo to kaka ayekaka ko rendre bino visite na kati ya kilt na bino to manaka na bino to na bosanga na bino mokolo mo lobi uto leka malheureusement to za pena na ba image de soza ki nango to linga to balancer yango matondo mingi kolobat ete papa Kiamwanga Mateta a rejoindre biso to ayaki ka kotala biso tokoliki ete loyembo wana oyo ye asalaka na 1972 to na mobuko toyoko kama libwana tuku sambo na mibale oyo lobaki ete nzambe na komitunaka oyo na bayibayibi yango aye na komitunaka nzambe o na komitunaka o loposo moindo eutande wapie na 1971 tango kondo maréchal Mobutu asalaki politique ya recours à l'authenticité bayindo tozonga na boyindo na biso nde kosala te ezetumba mobimba wana na tango papa Kiamwanga Mateta sali loyembo wana ilinkoloba yepa kotaki na kati na etumba yango siko bino botuni motuna a rejoindre biso na etumbo bozana ngwe ko bundela bayindo ndenge boloba ke bozo bundela bayindo ba siko ako rejoindre ndenge nini soki ye moko asi azalaka deja na kati na etumba ngo loyembo ne wana yango na nde eza na kati ya bitumba siko ako rejoindre bitumba ndenge nini bango bazana eteni oyoyo basi akotaki na bitumba elinkolobe sika nyonso babetaka loyembo wana bitumba ya tata Kiamwanga Mateta pamba te mokolo alobi mpona biso ezalaki mokolo monene makasi mpenza mpe ya esengo makasi mpe bongo mokolo mpe ya mawana na kati na motema pasi mpe na kati ya motema mpona nini omoni loyembo wana na 1971 tango kondo maréchal asali politique à recours à l'authenticité eza na banzembo misato ebimaka kasi nzembo oyo ezalaki lokola mutu ya banzembo yango nde nzembo wana nzambe na komitunaka tango balobi tozongela authenticité na biso tozonga na bokoko na biso tozongela bakombo ya bakoko na biso bitumba ezalaki kati na bamupe na président Mobutu bitumba ezalaki ba catholique précisément cardinal Malula ye asepelaki te donc ba catholique basepelaki te na nzembo wana nzembo kutu nanu te basepeli te na likambo ya tozongela bakombo ya bakoko na biso tolongola ba prénom
sikoyo tataki ya Mwangana nzambe ya bakoko na biso alataki ye po asunga bayi politiki ya tango wana na peuple congolais en particulier peuple africain en général na loyembo pamba te tango bazosala retour oyo bango babongolaki recours à l'authenticité baza na baelema ebele oyo bakokaki kosalela pamba te bakoki kozonga te nesika oyo bayebi te mpo bazonga fo bazala na boyebi sikoyo bazangaki boyebi nde wana sikoyo nzambe ya bakoko alataki papaki ya Mwangana po ete akoka kosala loyembo oyo ekosunga sikoyo bapoliticien lokola basali politique ya recours à l'authenticité bosali yango tokozonga na bokoko yango batangisaki biso mabe lokuta na lokuta nde omoni motuna wana nzembo na komituna ke yaki po ete bakonzi soki bazwi yango lokola balongolaki religion na classe bakoremplace ni esipol te il faut bazongisa kaka religion po soki olongoli religion fo tia religion siko nzembo wana ebandi kokende etuni mituna biso bayindo tozoni okoma soki tozoni okoma po tomoni boye papaki ya Mwangana siko na loyembo na ye po tomoni Adamu na Eva mundele basantu nyonso mindele na Yesu balobi mwana nzambe mundele kaka mais soki eza bolo foto ebimi ya mutu mwindo tozosambela na kati ya église bikeko nyonso mindele me bango bikeko bakoko bazoboya bato bazosambela chapele na maboko bikeko etondi ndako bikeko nyonso mindele pona nini bongo nzambe na mitunaka koko na biso moto mwindo asali wapi baprofeta mindele biso tondimaka ya bato mwindo bango bandimaka te omoni wana na kati ya nzembo na kati ya loyembo sikoyo ezosenga nini ntango ye alobi na komitunaka mpona nini baprofete ya mindele biso tozondima ya bato mwindo tozondima te batuni bayindo mpe bazalaka na profete parce que soki bandimaka baprofete ya bayindo mele bakotangisa bango mpe na classe ndenge batangisaka oyo bamindele alors soki Yesu mwana ya nzambe azali mundele seke nzambe pa aza mundele parce que mundele akobotaka mundele alors siko biso bato mwindo siko touta wapi omoni alors na ntango wana tokoluka esika toutaka nde tokoya komona na ete nzambe oyo bazodesine mundele na mwana na ye Yesu ya mundele wana eza ya bango véritable nzambe oyo asala mokili aza mwindu ozomona sikoyo po sikoyo na kati ya koluka na mituna wana biyano nde yango toye nango sikoyo na periode oyo tozosakola sango oyo me biyano nango ezalaka na 1921 pai ya Mfumuki Mbangu oyo bango bazipaki sikoyo badirigant basali politique à recours à l'authenticité sans pour autant yango moni sikoyo recours nde mtebebisaki bango so basalaki retour loyembo ya tataki ya Mwangana ngai kosunga makasi parce que na tango wana balingaki kozonga sikoyo na bozindo wana ya komona ete nzambe nzoka azalaka mwindu pamba te yambo asala moi mokili ezalaki molili nzoka lokola mokili ezalaki molili ye mpe nzambe azalaki na kati ya molili akeli mokili yango kobanda na molili omoni donc ezali mayele mabe ya kotia basantu nyonso mindele basantu ya mindele ya bamindele banani babengami basantu epa bamindele bazali bato bazoki etinda pa nzambe Mfumukusu te soki tokotaki na soki kaka badirigant ntango wana babanda kovanda réunion ya makandaka bobi avant babanda batie nzembo wana nzambe na komitunaka mbele biyano bangai babanda kozwa ndakisa ya Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc azalaki ne mondimi na toloba ya bango soki asambelaki na église na bango dans l'église catholique kuna mais problème ezali ke Jeanne d'Arc azalaki na nationalité française ozomona adefendaki France na guerre bakangi ye batumbi ye mobimba
lokola adefendaki France nde sikoyo emonani ke kozala mwana mwasi na âge presque ya 20 ans ndenge histoire ezoloba pe a défendre mboka bravoure wana koki kozala n'importe quel moute donc quel esprit te c'est sûr que azali mosali donc motinda mi ya nzambe na ngambo ya ko défendre mboka sans pour autant azala motei to évangéliste moko mais azalaki guerrière donc soldat ake kobunda bitumba a défendre France ba canoniser ye mosantu ya bamindele siko epai ya bato mwindo mwana mwasi pa monani ya bongo na âge pe ya 22 ans à défendre royaume Congo ezonga na bomoko bamupe bakangi ye batumbi ye pe kaka ndenge batumbaki Jeanne d'Arc mais bakanonize ye te siko soki bakanonize ye te ebongi siko bato mwindo basalani na place ya Jeanne d'Arc bango pe batie yakimpa vita omoni sikoyo ke basantu ya bayindo siko bako comprendre ke bayebanso babundeli boyindo moto na moto ayaki na likabo na ye parce que epai ya bamindele bango nyonso te ndakisa soki bolobi ndenge bapreno ya bazakari zakari kuta azala na molongo ba grand sacrificateur tokoki kotiela bongo mais eza na bakombo mosusu oyo ebelebele eza wana soki Alphonse moko boye Alphonse wana asalaka neti nini ozomona komokusu réseau eza nini ke bango kuna ata moto abundeli mboka na bango ateyaki sango ya nzambe te baso déclaré saint kasi ba réseau eza nini eza peut-être réseau eza boye bango bayebi ke moto nyonso ya markaka oya marke kombo na ye na likambo moko songolo elingi koloba ke atindami na nzambe na mokili ya molimo na bango po asala likambo wana oyo ebimisi ye lokola phénomène moko akomi point de référence akomi te na kati na ye bayebanso bakolinga kokoba mosala oyo ye asalaki bakobenga molimo na ye po ye aza étoile oyo aye kobanda etenio wana nde bakanonize mosantu siko soki biso pe siko na ntango wana toyebeki te lokola basantu ya mindele balongwe tozongisi basantu na biso siko fo tosala pe na kati tofuye na histoire na biso banani na banani basalaka makambo ya minene po ete tokoka bongo kopesa bango esika ya basantu wana na ntango balingaki baluka susu ntango tataki ya mongana azoloba koko na biso ya bayino po Adamu na Eva baza mindele ntango tokokende koluka toloba bo bino barabu siko bino koko na bino banani bango balobi oui tondimi Adamu na Eva bazali mais bango barabu babandeli na Abraham na Agar ozomona siko parce que koko na bango siko ekomi Ismaël bien que Adamu na Eva bazali po bango lokola babimeli na Abraham nde bongo bazwi histoire Adamu na Eva bakoti siko togeto tuni sikoyo langi ya mosaka ba chinois ba japonais ba coréen bango balobi te biso makambo Adamu na Eva toyebi yango te biso izanangi na izanami omoni tango siko tokozonga pa bayindo bongo siko biso bayindo lokola mundele na mundele bakoki kobota mutu mwindu te jaune na jaune bakoki pe kobota mutu mwindu te bakoki kobota pe mindele te alors mutu mwindu na mutu mwindu pe bakobota mundele te c'est que lokola mabele pardon bolimbisi manga ya mabele manzombo akoki kobota manga ya mbeli te to ya kofiba te elingi loba ntango basalaka bamanga basalaki yango ya kokesena lokola pilipili ya moke ekoki kobota pilipili ya monene te pilipili ya monene ekoki kobota oyo ya bambuma na mike wana te elingi loba mpe bapilipili bakesenisaki yango alors na bato mpe toza bongo malgré biso nyonso toza bato biso bayindo koko na biso ebandeli koko nzala mpanda na koko kiteleki nambo omoni na ntango wana na 1972 soki bavandaki mbele bazwaki deja biyano siko soki bazwaki biyano na ntango wana banga bayebake esika siko mindele batie Yesu mundele na religion chrétienne balobi ye aza mwana nzambe
nzoka soki baye kodécouvrir ke nzambe mpe oyo bango batie na photo azali oyo ya mundele. C'est normal ke nzambe ya mundele abota mwana ne ya mundele, bien ke babotaki na mari do tata mundele aboti na mwasi ya mundele, yango na Yesu abimaki mundele. Siko nzambe ya ebandeli ya mokili mwana na ye soki ye pa kozala na mwana ne kozala nani Fumukimba ye wana ya mwindo, parce que barabe baza ko se retrouver à partir ya Mahomet, ba bouddhiste baza ko se retrouver à partir ya Bouddha, yango mindele baza ko se retrouver na nzela ya Yesu. Alors nzambe lokola ko kozala jamais injuste, parce que tango tata ya mangana lobi injustice eutande wapio. Alors bakovanda ndenge bavandi wana na kati ya institut makanda kabobi to na comité central balobi bon siko to lokana no sike justice ezali. Est-ce que o baye nango eza ba photo to ba dessin photographié? C'est que injustice mindele bati basali yango eza nzambe te. Bongo justice ya nzambe alobi naza juste. Tango na pesi ba mindele Yesu, na pesi ba arabe Mahomet, na pesi ba po jaune Bouddha, bino pe ba yindo na pesa ki bino Fumukimba. Alors mbala moko e ya no ezali te bango lokola bandimaka ba prophète na biso te, tozongiseli bango ba prophète ya bango biso pe toke kondima ba oya biso. Osomona justice yango wana. Omoni oyo soko lobi na tata na ngai ke tata na ngai za maele te, tata nonde mutaza zoba. Po tata na ngai soki azalaki zoba koyo kobota nga mwana na ete. Omoni c'est que yonde mutozo finga tata ya moninga yondo za zoba. Ponga tata na ngai lakisi ngai te na finga tata ya moninga. Omoni eloko wana. Donc tango mindele baye ko finga bakoko na biso fotolo bateno mindele nde bazoba. Po biso balakisi biso toyeba kotosa. Alors bango batosi ya bango bakokosa pe biso te, biso totosi ya biso. Omoni loyembo wana eza loyembo eza na tina lelo. Omoni biyano sikoyo eyei. Yango wana esalaki lobi mokolo na esengo na pasi na motema komona ke depuis 1972 tina lelo 44 ans bayindo bazana nuko yenga bazo kanisa réponse ezalité oyo tozolela bisuka dendon, parce que soki batosaki loyembo wana ba considéraki yango loyembo wana esunga bango hein. Lelombele même désordre to lelombele tozana ngote bandeko balandi emiso bayindo totelema bozolanda mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine Fumukusu ke munzala pana na Angola nde na bino bandeko bozolanda biso à travers le monde. Numéro ya bappel ezali 099 99 36 611 099 99 36 611 topé na 082 319 22 25 wana ba numéro na biso ya bappel topé ba testo boko bakokomela biso to kotanga ba mituna na bino nyonso pa ya mokonza bangunza nyonso Fumukusu ke munzala pana na Angola. Fumukusu eza na mopepe moko zoleka na kati ya mboka na biso bazobenga ngo le 19 banda tokoti année 2016 kobanda kaka banda 5e mois kino lelo chaque le 19 na kati ya mboka na biso Congo mopepe moko ezoyaka kaka bandeko tozobenga bandeko ya rassemblement. Le 19 moko basalaki toyebi ke o lelo monde entier lobelaki yango bato ebele bakufaki marche opposition. Le 19 août Rolanda ya 10e mois ezalaki journée morte monique oui bandeko penda rassemblement peuple yo kaka bango à chaque fois so balancer appel pa population a tout ça yango pe abimaka te mokolo wana bafai na bandako kasi ko kamwa na 11e mois le 19 août koleka tango balancer appel na bango mais tout moni circulation ezalaki normal mais ba lobby le 19 oye koya bon mataboki to mokonzi mboka kumu mboka président Kabila Kabange amata kita lokola déjà ça na ba carton jaune mibale le 19 décembre bakopesa carton rouge oye kosala ete atika ebonga na ya kisa kibokonzi et pe bande ko mususu bako kokamba yango Fumukusu bino ba ya milimo bino batinda mi nzambe bozomonelela ngo ndenge ni bon na ebité hein, parce que na mobeko ata ya bale yango soki bapesi yo carton jaune mibale au même moment oyo bapesaka ya mibale mbala moko na rouge bazelisaka susu te ke fo ya kosala faute mususu po ya rouge ya omoni. Donc soki sozwaki carton jaune oyo koya kaka na jaune na rouge mbala moko ke siko lokola oyo basi bapesi mibale eke ya za kaka
ce qui est mis balé ezaki nango pe na sens te. Et puis problème ezali que soki tomemeli yango na bongo mutu azopesa carte aza na qualité ya kopesa carte yango te na sens nini mutu apesaka carte ezalaka arbitre eza moninga joueur te apesa moninga ne joueur carte parce que lelo rassemblement aza na position ya kozala adversaire ya majorité omoni donc elingi lobake papa Tshisekedi aza capitaine na ngambo oyo président Kabila na ngambo donc kobimisa carte po soki sikoyo lokola pe papa Tshisekedi apretaka serment que ye pas président de la République sikoyo soki président Kabila lobinga pe na bimisi carte pona monte comme carte wana tozomema peuple na ba distraction peuple congolais aza na posa ba distraction wana pe aza na posa nazoya pona na limbola omoni botika bino moko kosala ba erreur wana ya kokumisa le 19 parce que le 19 eza même pas na rassemblement le 19 eza mabongisi ya ba communauté internationale batu ya libanda Fumukusu mindeli baza wana te nalobi boye biso na biso bayindo fumukusu soki mundele alongwe na kati na biso automatiquement toyokani soki kaka mundele alongwe automatiquement toyokani parce que mundele ndi azopimela biso kimia wana na uti kolanda communiqué moko ya MONUSCO baza ko renforcer effectif na bona Kinshasa toza na guerre na Kinshasa tosi tozwaki compromis pona biso que voilà pona biso tosi toyokani l'élection ekozala na 2018 enrôlement yango ezobanda 2016 oyo babimisi gouvernement ya union nationale unissons-nous hein l'union fait la force siko pona nini fraction moko ya bato ezotikala pembeni bo banani bazo soutenir bango eliki na bango bachena wapi ozomona soki communauté internationale abimi alobi ba congolais bo vanda boyokana biso to bimi na makambo na bino groupe wana pe koya parce que lelo même soki to lobi poste même ya ki président de la république même poste ya ki premier ministre to kozala na combien de président de la république combien de premier ministre ti mutu na mutu puis pona ko servir mboka na yo ezaka kate ozala président bien tol bakako ke ozala politicien ti botika peuple congolais azana posa ya kimia pombo ke tonga makana kimia soki bo bandi ko sala babilo ko ne bandi ko luka nani azo gagner nani azo pola fo bolongola ngo esprit oya ko gagner kombo na ye kimia epai ya peuple bolamu ya peuple ya ngwana de victoire ya opposition na pouvoir omoni et à la longue soki ya ontolobi ke eloko ezo déranger omoni tango bomitiki milimo bapaya ekamba bino nde ba résultat yango po mboka no moko ozokoka koyeba te ke tozali bandeko unis par le sort ozomona même sort eza na opposition même sort eza na majorité toza na bango na sort moko kaka international wana eza na ngambo ya majorité eza na ngambo ya opposition nana koka kolanga yango donc bazo gérer terrain na bango tango bazomona ke côté ya pouvoir l'air moko ezotala te photo lokabola mo peuple omoni biloko ezokende malamu to banda ko transformer yango awa bakomi ba bête noire nde loko population asengeli koyeba ke problème il y a les 19 la solution c'est zwami ezali sans effet petozo senga na ba ya nini ya rassemblement ba rejoindre camp ya baninga nyonso pona ngonga oyoyo kotala gouvernement ya union nationale biso tozomona lisusu te nani majorité nani opposition tozomona ke bavandi bayokani siko balingi batala ndenge nini tokopesela peuple na biso kimia parce que maponami wana ekende kokumba biso na
ko gouverner mboka na kimia. Omoni lelo bozolo bake. Te toko chama kelele toko déranger. Boko déranger le wapi kana kata mboka te. Soki bino boye na brutalité. Ataku to soki bokoti. Me baye babimi libanda. Bango pe bakoya na brutalité. Bino pe boko gouverner te. Boko diriger pété. Est-ce que vous évitez que tant que nous sommes désordre, les alliés to avancer? Hein? Depuis présent Kabila Kota qui babanda qui makele le wana. Hein? Te, asa Rwandais, te, yete, alongwa tolobi, botika, asala, musala, oyo bapesi. Boke na ba résolution na bino bosali mandat présidentiel 5 ans renouvelable une fois. Mais bo zinga maboko, botika salaka. Te, a triché na élection, asali boye, désordre. Pour empêcher kaka sala. Les gens bande comme sous na ba 2005 2006 na ibisaki bango mingi pena bande ko poto ne bisi bango botika ezaleli ya kofinga. Boluka moye bozonga na mboka na bino poto tonga mboka na biso. Mais bayokela ki ngai te. Lelo bazui retard à combien d'années? 11 ans. 11 ans de retard. Na salaire ya combien na poto? Mais ceux qui bayaka awa. Oten fumukusu misala ezate na bité misala ezali. Parce que misala bino moko boko kelango. Ceux qui lelo bana poto bayokani. Basali sali ba groupe na bango balobi bon. Siko biso to sengi l'état kiti sa douane. Parce que biso to lingi to investir na mboka na biso. Bake kosomba ba mituko yo kaka ndenge ka boyebi ka dossier ngo ka boyebi ka kuna ndenge ezala. Ka ba sala ba société na bango ata ba transport et aussi mbate. Soki ba lobi ke ba somba ba biloko ba déclasser kuna ba machine ya ba mabaya tout ça ba ya nango ba sala ba société na bango ko simbate. Soki ba lobi ke kuna alona ka pomme de terre bazwaye po alona ka ba fraise na ba matungulu soka lobi ke bon mwana mai kotoyo kuna na mboka to kima ki cultivateur to bimaka ba intellectuel awa toye awa kutu ba cultivateur na ba ramasseur ozomona babwaka biso pena bien na kota keyet alors tozonga tokendo sala ngwe pa na biso moko. Est-ce que bakokoma ba patron te lokola bato bazui bango na ba misala kuna na mabele o eza très fertile koleka mabele ba mindele bazolone na ba ingrédients chimiques batie bango molimo wana te mais eloko bazui bisa bango kaka nini te atende pour passer l'équipe. Mais bokima ka pasi ba mususu bakenda avant président Kabila bakenda ka poto na ba 90. Hein? On a d'autres problèmes, il y a Congo, ils allaient sérieux. Botika, na média surtout, koleka kapona kolobaka, les 19, bolobela, plutôt, toza na posa ya kimia, parce que mboka nyo se tongamaka na kimia. Nde loko ya mutu ya koyebisa peuple congolais. Ce qui kimia ezalite, même na bandako bo vérifier, bandako nyo so ezalike tata na mama bayoka na kate, ndako ne avance kate. Ndako ezali ke bana na baboti bayoka na kate ndako ne avance kate. Donc mboka nyonso pona nini na Afrique ezaka toujours désordre, guerre par-ci par-là parce que ba mindele bayebi ke pona botonga il faut kimia. Pona bo avancer il faut kimia. Po bo raisonner malamu il faut kimia. Mais awawa ba guerre tozana ngo ezebele à part guerre ya ba politicien boye. Guerre ya kwiti. Osomona bayela bino guerre moko boye guerre à l'osam olimbisi bande ko balande émission ba indo to telema numéro ya ba testo to pe ya ba appel ezali 099 99 36 611 099 99 36 611 to pe na 22 319 22 25 malobe pa na bino fumu matondo mingi. Donc bolongo la commentaire lito ya ba biloko ya ba désordre mais bola ki sapenda malade ebo makamboka oyo jeunesse na biso bozo lukela ngo misala mais bozo détruire jeunesse ango bozo ko empêcher bango ba évoluer botondiseli bango babar botieli bango. Donc jeune soka zui kaka mbongo eloko mususu ayebite basi masanga kolata
mais mekana nukokanisa muto lelo azali par exemple na 52 ans bien na 60 ans bien na 70 ans grand sapeur grand ambianceur soki lelo kobanda kaka na âge ya puberté ozo makanisi ke na bandi ko économiser depuis obanda musala olobi ke te to banda ko économiser ba banque ba caisse d'épargne pona kosunga jeunesse. Hein? Est-ce que vous que jeunesse na biso eza piégé? Ko banda kala batia ba photo roman parce que l'air ka kozo koma na âge ya puberté photo roman e yambio etindiki yo mbala moko na kolinga mwasi to na kolinga mobali ba mosusu bazokosa même na ba classe ba mbongo minerval pona bakende kolingela ngo basi akokende classe te bango wana na mwasi na mobali tangu kaka bosibo tie esprit wana même soki akomi ministre akozala kaka na esprit ya kimwasi na mobali akoyeba teke jeunesse ezobeba nzoka photo investir na kati ya jeunesse il faut tozala na mbongo na kati ya mboka oyo parce que toza na mbongo alors ba gaspillage inutile ezali te lelo ba mboko bozobenga ba mboka ya émergence hein ba émerger parce que bakangaki biloko oyo wana napesi bino exemple na kati ya mboka oyo ngai ezosala ngai pasi makasi hein parce que nga nazokola na kati ya mboka nazolanda évolution ya mboka ndenge ezotambola lobi ndenge toyembi nzembo na komitunaka na periode wana président Mobutu na 73 bake Chine na équipe ya bakulutu nyonso ya deuxième république bautaki na nini na première république bake Chine bake kokuta kuna ke Chine pone ezwa développement bakotaki na esprit de Wukong donc lokola biso ndenge toza na esprit ya Salongo Japon na Shikoto. Alors na masolo bayoki kuna basalaki makasi pona kokanga likambo masanga likambo ya kindumba ba nzembo ya bolingo. Alors tant bazongi ya Mobutu alobi biso pe photo applikango esprit Salongo alinga musala tokena musala. Alors plus question ya ba chanson amoureuse il faut sikoyo boyemba banzembo ya kobongisa mboka. Et puis masanga chaque jour les ali susté banda tongo ti pourquoi bare ko fungwa mana 17h ti 20h30 bokangi samedi Salongo bare ko fungwa ma 17h ti 0h dimanche boko fungola midi ti 18h bokangi faut batu baye bakolala il faut batu baye bakokanisa alors photo tindika jeunesse plus na domaine ya ba recherche tout ça. Awa na mboka oyo tangu bozoka banzembo lokola zamba oh zamba nzembo ne yemba mi parce que censure ezalaki awa na mboko koko yemba susu likambo mwasi na mobali te bakulutu na biso bakondo tabule kimi ezala na bango bayemba tina balabala lari balabala nte parce que bateme ko yemba ezali susu te yoka kipungu pungu memanga na mokongo na lukambongo omoni mais le faut l'état c'est la pardon. Bato ba jeune siko conscience e bandiko ya na l'air wana pour l'air bavandi oyoki banzembo lokola mama yaka mwana azali kolela kolibele onga bo mwana nangai tango ya kolela lela mama kokumba kanga akonzemba nzemba pongana tika kolela na kati nzembo bayembi tikanga na kumisa baboti na parce que pongana zo ba chance eza papa pongai na koma moto eza mama kaka na ba période nkobotama mobali na mokili liboso okomona pasi na simande ozui bolamu yo koluka na tango tozalaki nano bana mike toyebaka te mokili nde ebalukaka lelo yo yayo lobi ekomi yanga donc bakomi koyemba banzembo oyo sikoyo ebandi kopesa conscience ke nayeba koluka pe nayeba lobi. Mais eloko nini ye koleka parce que lingo pesa faute na leta eloko nini ye koleka à la base mais soko zo ba l'état personne morale na l'état personne physique ya tangu wana sikoyo bakulutu oyo lelo bazaki ba jeunette po likambo na président de la république ya tangu wana muta décidaki bango lokola bazalaki d'accord na yete ekomaki nini non parce que bakomi kozwa corruption ya ba société oyo ba société brassicole. Ah non, moni, il faut monito lembisa censure,
parce que musique ezokufa bazoyemba lisusu te. Mboka nini boyebi ezwa développement na musique botangela ngai hein ote Jamaïque pona ba Bob Marley mais bokendo tala Jamaïque ndenge ezali hein mboka ezwaka développement na mabina te mboka ezwaka développement na musala. Or awa bino botieli jeunesse mingi via masanga via basi nde wana ekolisaka siko criminalité parce que ba jeune wana bazaka na posa azwa mbongo po asala nini kasi po kendo lingela mwasi te po kende kolatela po asala bote botuna bato nyonso bayibaka bambongo botuna bambongo basalaka nango nini omoni. Donc soki boko yeba ko attaquer ma besike ezali te bozwa ko embrouiller bato ke non ezali mokonzi te parce que na siko to komi na place olingo loba wana mokonzi mboka bozo pesa ye impossibilité ya kozwa décision parce que eza na groupe moko lokola mindele balingaka te ke biso to bongisa bamboka na biso bakotelemisa kaka groupe moko oh non droit de l'homme droit de la jeunesse et tout ça comment bo priver mutu liberté na ye mais attention liberté ce qui est commis libertinage est commis ko détruire bango na bamboka na bango ça peut être boyebite boki na bapoto bano ya biso bazotanga mabeti na poto omoni soko silisi 6e mbala moko ko sala université te batindi mbala moko na ba cours professionnel et puis bazui drogue bakoti selibana na biso na poto moni mais soko kena mboka barabe par exemple mboka barabe bino bomoni ba libanais ba awa tozana bango awa te ba libanais ba arabe ba indien ba pakistanais bomoni bango ba soulard lokola ya biso parce que na bamboka na bango ba disciplina biloko wana nyonso ba chinois ba discipliner ba makambo na bango nyonso na bamboka na bango ba réglementer yango alors tango bazo sala ngo bazaki na koyokana bango ba mindele ba bongisi makambo na bango na koyokana mais pona nini bozo pimela biso koyokana omoni ne sikana soto komi wana nde tozobenga bakulutu ke lokola age na bino penda bakulutu epusani bakulutu ya deuxième république boyebi ba erreur nyonso bosalaki parce que ezalaki ba occasion moni kozala elengi ya mwasi elengi boye te bouti kouta na exil ebele bouti na exil bozongi na mboka o l'air bozongaki maboko pamba mais bozalaki bato makasi na deuxième république bazobanga bino ba intouchable ba boye l'air boke exil mbisi bozwaka na ebale ya ngando akanga kuna bozongaki maboko pamba ekoko te ya te vraiment hein ekoko te ya te ke ba papa kengo ndenge boza ndenge wana boke komona papa Tshisekedi de lobi mon cher tokoli na bino to bandi kaka bo comprendre makambo ngo ke ba jeune na biso siko biso to lingi to tika jeunesse parce que biso to si to komi siko vieillesse de biso to komi ba kulutu vieillesse congolaise siko to lingi to tika ba jeune siko ba mindele bazo se préparer pour na bana na bango bongo biso pour na bana na biso parce que soto tikeli bango kaka désordre oyoyo biso développement ko tika la kozala te omoni alors ceux qui basali yango te omoni ke bakokoma bakulutu moko modulaire wana parce que histoire jeunesse tango ko comprendre que bakulutu baselesaka manipuler na bamindele bako honorer bango te parce que vouloir ou pas badinga te batu nyonso o bazolanda biso bayebaka ke jeunesse congolaise lokola ekozala modèle lelo ndenge eza modèle ya mabina ndenge kaka Afrique mobimba si bande ko balande miso ba indo to telema numéro ya bapel to ba testo boko bakaka bino bane ko Angola to zomba penda ba testo na bino ezali 099 99 36 611 099 99 36 611 topé na 082 319 22 25 boko bapenza ko komela biso pe na robenga jeunesse oyo bozomona ata bosali bozo piéger ye na lolenge nyonso mais lobi to lobi akobimaka na kata ba piège yango ako comprendre idéologie ya koyeba diatuba ya ntikiandu boyebi diatuba ya ntikiandu donc olemuke obombi ebele pona lobi bakokota kaka na molimo wana tango bakokota na molimo wana boyebaka ke jeunesse ya lobi ekozala oyo bakosakanela lisusu te
totala ndakisa soki moto abimi libanda awawa lokola boza bajazer bolingi misala kaka ya babiro na politique bolata cravate lokola journaliste na biso tata Tambi alati mais so bobimi libanda boke kobeta libanga service manyuka aka na braza bokumbaka mapa na babrouette mais tango bokumbaka mapa na babrouette ozokumba noka mapa na brouette soko lobika kosala ambiance te kosala mwa économie oye na Kisasa oza muta makasi okosomba pe mwa terrain no quelque part ok Angola lokolo zaka kuna yoyo moko ozomeka ko économiser ozomona donc awa pe soki bolongoli kaka basoni wana olobi ngana obeta libanga na lolenge nyonso mais na bomika ke esprit ambiance parce que mutu oyo a préparer ka venir omoni azalaka calme ako se contenir alobi na lingi na atteindre niveau boye sikoyo l'état ya ontolobi ke bino nangonga to komi na gouvernement ya union nationale donc elingi loba na opposition na pouvoir bovande sika moko botala encadrement ya jeunesse ezosenga nini il faut biloko yekumbaka jeunesse na ba gaspillage inutile ya ba énergie ya nzoto na gaspillage inutile ya ba mbongo sikoto meka kolakisa bango ndenge nini ba économisaka ndenge nini balukaka mbongo ndenge nini bapreparaka venir po lobi tozala na ba jeune oyoyo ata simbi 100 000 ata simbi 1 million ata simbi 10 millions azoluka nete babwaka ye okomoneka na kati ya simplicité c'est au contraire bakutani balobi biso pe tozala na bamituka te tolingi tosalisa usine na biso ya mituka bino bokanisi lelo tala omoni ya pasi parce que bino bozo kanisa mindele ndenge baza wana basalaka bamituka basalaka babu eza na biloko musu bakendo salisaka ngwe pa mususu biso balingi kotikela biso te ko raisonner te yango nazo ba jeune bo s'embrouiller te ba politicien baza ko embrouiller bino na ba makambo wana bozo mo ko benza ko bela mapenza na suka ya émission na biso bandeko na biso bandeko balandi bozolanda biso à travers le monde bozolanda mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine Fumukusu na mai oyo azali kotalisa na ndenge azali kobeta sete penza mingi epai ya bilenge be boko bakaka kokomela biso na 099 99 36 611 099 99 36 611 to pe na 082 319 22 25 Fumukusu bino comment na bino à chaque fois ningi bobande ko telemela bande ko na biso 5 ko lobela makambo babande ko sala ningi bakotaka dialogue babimaki kasi eloko 5 azosala pour le moment interpeller mutu nyonso azosala eloko moko malamu akomi siko na esika oyo asangisa ba politicien nyonso abandaki démarche wana pa bande ko rassemblement o lobi otolobi kuna to komona bango bakokuta na lisusu bazali pe kosenga na deuxième dialogue oyo pe bande ko pe rassemblement bazali ko insister toujours ozo monter esika na pena église catholique na ba message ya pape à chaque fois zo senga kaka pe na kati ya mboka na biso Congo Fumukusu bani minoko chité na émission sur na mwana mbango pena so boko elano lesika na pape ou aza mokonzi église catholique à travers le monde zo senga pe na makametali Congo pe ba prêtre ne so baza na kati ya 5 bango pe bazo senga pe kaka pe yango moni à chaque fois bazo linga ba kutisa ngambo pouvoir na ngambo ya opposition pour te bakwa kosola pour te nyonso na kati ya mboko koleka na kimia bongo la religion africain bozomona nyonso na kana ndenge ya mabe ndenge nini te na bandi na plateau kako ya bino awawa tina ba chaîne mususu ngala zolo baboy bandeko ya église catholique na protestant batu wana ba politicien na biso basambelaka na église na bango te comment bayokana te na kobanza lokwa baza bandimi na bango soki réellement baza na posa ya kimia bakutanisa bango likambo ya deuxième dialogue eko servir na eloko te parce que premier dialogue basi babongisaki basengi baninga boya omoni ko servir mboka nga lokwa neti nazoloba boya na servir mboka ngote aso servir mboka ko servir mboka eza kaka te ke fozala kaka politicien bi okendo bima kaka ministre parce que sikoyo eloko bazolo ba deuxième dialogue siko lere ko ya siko baboma masolo o ba uta iko sala
désordre ye lisusu. Donc wana ezoluka ekende kobimisa mwa baprétexte moko oyo kosala keno désordre eya na mikolo ezoya. Peuple congolais aza na posa désordre te. Peuple congolais aza na posa bapoliticien bozwi le compromis ya malonga, dans ce sens que bozwa temps ya social na ye. Or po social na ye salema ozomona mwana na ngai tambi beaucoup comprendre pasi naza nango na motema te. Mboka moko te tongama jeunesse ezinga maboko ezozela leta. Bamboka nyonso etongama l'État na peuple elongo pona totonga mboka na biso fo biso nyonso to se mobiliser. Mais si ko ekoma kaka faute à l'État te système omoni yo jeune soki tango za na 20 ans aux $3,500 aux na 25 aux $3,500 pour kende poto oke ko bebisa ngo ndenge wana pono kende ko babando futa yo $300 parce que belé bozo kanisa na poto ba futa ka bien so ba futi yo €900 soit €1,200 900 nyonso ba kokata ngo salaire o etika la gawana eza mwa ba 300 mwa ba 400 do soko moni mutu soit moni te ba pani ba chaka ba répondeur. Donc réalité eza na poto ntikwa yenda ko zulu dieboa. Donc moko kenda te likolo ekweya eza lokwa lisolo bandoki do soko komika temps omoni balobi mwana ma bomba sekele ke awawa toza basokoli bibembe toza boye vie eza pasi bamusu bakendo sokolaka na compagnie parce que akokofuta ta maite. Mais nzoka ba jeune wana soto lakisi bango ke soko lekaka lilala tanga bambuma malala eza na kati banda ko investir dans lingelo babanda ko lona ngona mabele après 5 ans $3,000 on a pas okenda ko luka hectare na yote olobaki na kosala programme na kosala projet ya moyen terme na long terme na banda kolona biloko nanga parce que na kozala moteki ya munene grand producteur tango na koma wana éleveur ya munene pardon nani cultivateur ya munene parce que kune pa na bango moni bango bazo benga bango kuna bamusoka bakombo ba fermier po bango balukaka biloko ya ba valeur pa na biso ba paysan omoni pa na bango kuna ba cultivateur mais musala kaka moko bazo sa musala moko kaka awa fo ba fingango po bokimango bazo wela kolakisa batu bureaucratie alors que États-Unis comme grande puissance na musala bilanga partout même Chine lelo musala bilanga parce que ceux qui peuple azolia bien ndewana akoyeba pe ko raisonner malamu. Donc na biso na ngonga o population na biso il faut eza la population moko to recycler yango to réinstruire yango lisusu pour que population na biso comprendre que biso Afrique ezozela biso Congo. Alors Afrique ezozela biso tozala modèle ya musala et non ya mabina yango moni soki mindele bazo réussir à partir ya religion na bango papa ebisaka bango boy les états qui ont remplacé les royaumes donc ba état oyo remplacaki ba royaume nde sengeli sala unité ya Europe. Donc le christianisme doit jouer son rôle pour l'unité spirituelle de l'Europe. Donc, quand le christianisme a joué un rôle dans l'unité spirituelle de l'Europe, ndenge pe kimbangisme authentique, vutuka, ils ont joué un rôle dans l'unité spirituelle. Il y a beaucoup de choses na suka émission na biso ne bandeko na biso na eteni Angola pe ya Congo Brazzaville toujours yambi penza ba testo na bino to banti pe to liki eteni émission ya liko ya to tuna yango penza fumokusu azali mokonzi ya banguna nso na kati ya religion africaine depuis beaucoup ba pe kaka kokoma na 099 99 36 611 099 99 36 611 topé na 082 319 22 25 fumokusu to bele pena na suka émission ya biso mokolo mwalelo moi liloba esuka pona mokolo mwalelo pe bopesa numéro na bino ya téléphone matondo mingi ngana zo senga nanu yambo na jeunesse congolaise pe bongo na population ngo ya Congo po Afrique ezozela biso omoni ti bozomo na boza ba champion mabina
il faut bolongwa kozala ba champion ya mabina bozonga ba champion ya misala pona nini mutu soka sali musala kitoko ba opesa ye mbano te kaka soko binaki malamu bimisaki banzembo nde wana majorité ya bo bazozwa bakora eza kaka bo babinisaka batu mais soko sali nini robo baolobela yo te ozomona donc boza koencourage te oyo ekoki kopesa développement na mboka mais boza koencourage oyo ekobebisa na bachaîne ya télévision botia plus badocumentaire oyo ekopesa bajeune makanisi bayebake lobby il faut préparer yango lelo po Chine ekoma ndenge wana Chine ekotaki na musala bachinois baza koyekola badanse te omoni me bachinois bakotaki na révolution ya koluka bolamu na bango ndenge bafrançais baluka bolamu na bango ndenge wana pe biso bacongolais tokoluka bolamu na biso po Afrique et imiter biso donc banzembo bino ba musicien bosala plus banzembo oyo yeko conscientiser bato ke banzembo ya mabina kaka na lingaka yo banini ba chanson moko nini pornographique ti et puis l'état ya wana sengi nano bino bandeko ya opposition botika nano makambo ya kobenda na boya to vanda nano esika moko parce que toza na problème sérieux na point wana poto boya ba film pornographique ekota awa po jeunesse na biso a se donner plus na mosala ke na sexualité ezo senga fo bo moko ya bakulutu ezala po kimia ikoka kozala to boya ba rébellion na mboka na biso to boya ba bitumba na mboka na biso to kende plutôt na voie de la paix alors ce qui bitumba totala banani balingi babundisa biso o badingaka te to lingana eza mindele biso na mindele tokobunda na mandoki te mais toza na bitumba ko bunda nango ya nyongo biso lokwa toko devoir bango te bango mutu bako devoir biso lokola bango bako devoir biso to s'organiser po to kende ko senga nyongo et ce qui toke ko senga nyongo to komona faiblesse na bango parce que dernièrement bafuka maki apona nini parce que bayebi ti ba moto ezo pelela bango kuna nanu kutu te esili ko pela bala kaka bango natura yambo bazindaka na mai turo bakuzika na moto wana esi bandeli bango ba effet mindele bayebi ke bazana tango ya suka biso nde to wana tango ya kobota mande bazo ko embrouiller biso awa poto ko sosola ba makambo wana te yango na bandeko na ngai télévision ngongeza muke yo muto mesana ko finga continuer ko finga mais kasi yebaka mfumu kusu azobundela nde bino bo éviter mababe inutile parce que lobby Afrique ezo senga conscientisation ya africain ezo senga esprit ya kolamuka ya africain précisément bino na Congo awa bana ya Congo eza n'importe quel mboka te masolo mususu bobenga biso na 099 99 36 611 099 99 36 611 soki mboke peli moto soda na civil bavanda ke sika moko babomba make sika moko ligorodo na mpuku bakotaka monoko moko balianaka te alors soki eza na lolenge wana opposition na pouvoir tango bapiéger mboka bino banso bovanda sika moko po ete to échapper na piège wana mboka na biso ezwa moto te parce que boyebaka biloko bazoloba même pape na message obolobi wana abi attention ceux qui Congo epeli moto Afrique kopela moto moko ya somo donc biso na Congo toza obligé ya kobatela Afrique pe biso na Congo toza obligé ya kopesa ndakisa na Afrique biso na Congo toza obligé tozala modèle alors modèle ni ya bitumba ya koswana ya ba rébellion ya ba nini nyonso te modèle ya kotonga parce que Congo atongaki parce que ba congolais bavandaki sika moko parce que ba congolais ba préparaki avenir ya jeunesse na bango biso pe tolandi lokolo wana et non ya kobwaka jeunesse na balabala ya kobebisa jeunesse et puis likambo ya bazododo oyo kwiti fumukuzi tokobe penza na suka bandeko balandi émission bayindo to telema bolandi wana ezalaki mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya région africaine maya talisi
kolandela politique ya mboka na so ndenge eli kotambola azobeta sete toujours kaka na bino bakulutu ya uta 60 kino lelo mpona nini te bofandisa bilengi bazosala politique mikolo eboka koteya bango esika nini mboka ekufanelaka olie kowela or bato ya mayele na kati na mokili bawela nano kofinga te fo mokusu aye na sango oyoyo fo mokimbango atelemaka na 1921 bango bazokontinue mosala na ye ndenge asengi na bino wana jeunesse lelo distraction totale botambola banda lelemba barombo babar chaque avenue 3 bar 4 bar 5 bar tozokende wapi mboka nini toyebi ete etongama na ebele baeglise ndenge etoni mboka mpe na ebele babar ndenge etoni mboka nebela kwiti kaka ndenge bango bakoloba etoni mboka moto na moto esika azwami mai omfu mokusu akuti kotalisa mokonzi ya banguza nyonso ezali mpenza liteya oyo esengi na biso bilenge tokwa kolanda po te lobi ya Congo eza na maboko na biso nde na bandeko nyonso basepelaki na émission bayindo totelema bokoki kobenga biso na numéro oyo 082 319 22 25 082 319 22 25 bino esika bozwa miana kofinga nanu te vanda molimo bososoli na kati na yo mitunana mpona nini kaka na eleko oyoyo fo mokusu atelemi na ntina ete alobela maye oyo o lobi toyokaki yango te ni tobotami kasi lelo tokomi koyoka yango mpe tomona yango nde kimia ya nzambe ekokozala na bino tokutani na poso ezali koya moyindo aza na pasi yengo aza kondima pasi nete yengo oyo pasi yengo moyindo aza na pasi yengo aza kondima pasi nete yengo oyo pasi yengo soki opeki kolobango ebatini ye na basango badiagre nyonso yengo yodela kaka yengo